perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, puisque comment L'issume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Tala. Place mutuka bongisa yango ingénieur. Nabi place mutuka mutabongisa yango. Mutuka bongisa na mbongo. J'ai mbongo za te ko bongo. Eh, la sonneuse avec mes sommes. Poto ezalaki. Ah. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, Baïno Sobota, la biso, voilà. Et tout bandit, Tambola, Sikoyo, Awa, tous abongo na Kingantoko, bozomo na comment, misale évolue, bozomo na mir, nabiso ya soutènement, ndenge et avancé, elle nabiso déjà à gauche, nabiso betozo kende, et village Mangala, elle nabiso à gauche évolué, soko uti Mangala, zozonga, et Grand Hôtel, au moment à gauche, nan basimbité, donc, voilà, donc, bomo na mir de soutènement, nabiso, yango vraiment kitoko, paysage à makasi, et puis c'est kitoko. Merci beaucoup. Le Monianga na zone ici et pas ya gouvernement na biso congolais. Oyo bazwa ki initiative oyo et pourquoi pas na chef de l'État et papa Fachi Beto Mukwantombolo, balobi l'homme du moment toujours. Donc makambozo bongwana seko bongwana et voilà tala ndenge misala ezokende. Voilà awa tozabongo na Kingantoko. Nous avons un village Kingantoko. Yo posa na lupangu na yo koto yebela déjà parce que koto misala kei misala et avancé na ndenge moko ya kosala jeté blague ikutute makambo tambola. Un grand merci à mon papa Freddy Kalidja, le général. Papa Freddy Kalidja et mon papa et ça fait un bail Nicolebele et lelo nazana yo lisusu et mon papa le général Freddy Kalidja et depuis Allemagne et bambote na yo ebele papa Freddy Kalidja et le général depuis Allemagne bambote ebele et pourquoi pas et na papa na biso Paul Mafuta depuis Hollande bambote na yo pe ebele papa Paul Mafuta depuis Hollande bambote na yo pe ebele ya mingi et ba Joaquin Yelenge bambote na yo ya mingi Fabrice Ndombele depuis États-Unis et na pesi yo pe bambote ebele mama Kuku Kuzaya et bonne fête à vous ba maman na biso et bouti ko fêter et mois de femmes et to pesi bino bambote ebele bouti ko zalana mois na bino mobimba o to benga bongo mois de femmes et mama Kuku Kuzaya et ba bozebele ba maman na biso ba maman nyonso ya 3 Production TV et maman Marie Moulanga lisusu et ba bonne fête na bino et bouti ko et passer ba fête na bino ya mois de femmes donc awa et ba misala ezo salama toujours comme il faut awa na Kingantoko. Voilà, toujours continuer toujours na Kingantoko misala ezo salama toujours comme il faut et donc bandeko bazo travailler du jour au jour donc du jour au jour misala ezo salama et nzela ezo changer. Voilà donc bomoni bino mokolo lenge tozo tambola TVza Radio T et Santu Bukamona Bukakukila donc toujours Sabino toujours awa na village Kingantoko. Voilà, merci à vous aussi et ba fanatique na biso nyonso oyo bolanda kabiso botala kabiso et naye ko informer bino kotoyo et makambu eza ko évoluer kotoyo makambu ezo kende.
koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hypocrisie. Papa Sano. Ingénieur Augustin. Une première visite na biso awa. Et là otomonaki awa. Ba Oui. Awa place yango bon. Ezalaki mai. Wawa. Échanger tant on peut toi qui la fa passer échanger ezalaki tokute ki on peut ndenge mosusu. Mais tokute ki on a se mais na moni ba tomboli yango lisusu. Wawa. Ba tomboli yango lisusu. Système à caniveau côté déjà béton. Ba tiango système à béton parce que koto bana mabele brique alemba facilement. Koto béton nde ba moni c'est maintenant on appelle la séance na ba travaux. Bazo continuer à toujours que dévier toujours mai ba zelo. OK. D'abord on va zelo. Aïe. Voilà. Tozoko ba toujours awa na village qui Ngantoko. Voilà, et on a profité na bisabino ba fanatique na nyonso oyo bozalaka awa na 3 Exact Production TV qui Ngantoko évoluer makasi ya kosakana te et voilà beta ngwana kuna beta mbisi ngwana donc zai koto tu pesa la zai koto tu beta na beta to moni mi baleka ya minene etikali wana misusu et bomami. Donc voilà, après tout le monde bazo continuer ba caniveau et ça na ndenge C koto likolo to ebité ba rolexa caniveau ba rolexa yango ba tie ba signe et rolekela. Donc voilà et rolekela donc caniveau rolekela l'équité yango na kititi l'équité caniveau za na C to ebité ba sala ngo ndenge nini. Donc caniveau za na C donc oya zukuna ye abwaki koto wazi koto kuna ye abwaki koto to ebité basala ngo lolenge nini bango moko baza expert et na misala na bango et ndenge bazo donc caniveau tina se kuna za béton na béton donc tina se za béton na béton donc ba caniveau non ça construit na béton. Donc voilà, merci beaucoup et toujours continuer toujours awa na 3 Exact Production TV na pesi moté et na ba fanatique nyonso oyo balingaka ngai batalaka biso balingaka biso awa et batalaka chaîne oyo ba fanatique na biso ya chaîne oyo bino ba nyonso na ba oyo bokenda na ba oyo bobunga na ba oyo bobengaka biso lisusu te na ba oyo bokomelaka biso lisusu te na ba oyo bolukaka biso lisusu te na ba oyo mpe bosutenaka biso lisusu te bokenda et mais quand même lelo kombo oyo boya na mutu et vous tous vous serez dédicacés à travers cette émission parce que et akopesa bino bangote ebele ya mingi mpona kolakisa bino kaka tozalaka toujours et à cœur avec vous donc et tolela bino tellement il y a trop boza tellement ebele et ba champion boa et bambote ebele champion boa paisa champion boa amoni champion boa binyumu taliboso champion boa na Paris, champion boa depuis Paris. Voilà, champion boa depuis Paris et na moni ba Papa Guy Kalamabi aboma soldat et Papa Guy Kalamabi aboma soldat. Merci
merci na bino tout. Merci na papa Guy Kalamabi Aboma Soldat et molongani ya maman Bijou Mabuta na ye na pesi bino et bote papa Guy Kalamabi Aboma Soldat molongani ya maman Bijou Mabuta. Vraiment bambote na bino ya mingi namoni bongo papa na biso Guy Mayala, papa na biso Guy Mayala na maman Marie-Louise Marguerite Kala et papa Guy Mayala na maman Marie-Louise depuis Paris na pesi bino pe bambote ebele. Et pourquoi pas namoni susu et papa na ngai depuis Londres papa Ricky Bazika Japana na maman Angèle Dondo na pesi bino pe bambote ebele Marguerite Kala et bosa telme belé et Agostino Luvangadio papa na biso Agostino Luvangadio na maman Kati Luvangadio na pesi bino pe bambote na bino ya mingi et na pesi mbote lisusu na bakombo ya donc Kala voilà bah déjà merci bino merci na bino nyonso oui bozalaki na biso pendant un moment et malgré moi mikolo belé mais et toujours remercier bino toujours kaka papa Guy Kalamabi et papa Agostino Luvangadio et papa na biso Guy Mayala papa na biso Ricky Bazika Japana na ba maman na biso nyonso wana et to pesi bino bambote surtout ba maman bauti ko fêter et ba fête na bino et ya ba maman et maman Bijou Mabuta et maman Marie-Louise et maman Angèle Dondo et Pomato de Toukine Pomato de Toukine bambote belé chéri Chako Omokoko chéri Chako Omokoko bambote na bino belé Pomato de Toukine Patrick Bogolo Mampela papa Philimbungu et papa na biso Felibo Lakisa papa na biso Felibo Lakisa et papa Philimbungu boza telme belé et na États-Unis kuna na moni et pasteur na biso Jean Didier Kunda papa na biso pasteur Jean Didier Kunda babi lelo mona dédicacer tout le monde oyo azalaka na biso et bien oyo peut-être peut à soutenir biso même na 1 franc et Bible Zoloba muto a sombelu atamai et il faut toujours au remix akae bien sûr moi kala donc pasteur Jean Didier Kunda depuis Terrasse et bambote et belé pasteur Jean Didier Kunda et maman na biso et Tema yango ne udela ngai tema maman biso tema maduku et maison cosmétique tema cosmétique to pesi pe ba mbote belé bino ba ino subonaka kozala na loposo bien teinture bien bozala toujours bien parfumé et na bengi bono boya mbangu na tema cosmétique azwami bongo et na commune de Kinshasa et na balabala avenue Maluku et direction Prince Kassavou donc tema cosmétique pour mon angwana donc Ezawana avenue Maluku voilà merci et nabino tout bozotala biso donc lelo nazana bino vraiment et nazana bino au moins que et okima kombo vome kima mais ce que hier nazana bino tout au même moment voilà merci na yepe na lancer message na ba fanatique nyonso oyo balandaka biso à travers cette émission et bana ya Bandundu bana ya Chikapa et bino ba nyonso bozana posa tokende ko visiter makambo ya sika oyo esalami na Chikapa na gouvernement et congolais à travers le président Nabiso Fachi Beton et bana Chikapa bino tout bozala ba fanatique Nabiso il y a 3 Exa Production TV et bolingi pe bomo na Chikapa na bino à travers cette émission 3 Exa et bolingi bomo na Bandundu na bino et à travers cette chaîne vraiment
contacter nous et que ça la biso bien makasi pour nous soutenir biso que ça la voyage wana et mon laïto relax. Ingénieur. Constat dans sali koto eza que Caniveau déjà construit des bandes. Des bandes. Des ailes koto. Déjà essayé voilà. On va bordir, donc on va bordir déjà et ça déjà permis donc koto Nicolas donc c'est que tu vas 5e mois 6e mois voilà 6e mois déjà c'est que koto bakoki déjà koni atango déjà donc voilà et conseil on a donc koto misala etikali nango lisusu ya grave parce que nzela na biso déjà monani et bakanivo na biso yango déjà construit et malgré mabele vandi mingi mabele waawa ezozonga nango na caniveau donc voilà. Merci et Nabino Tubota la biso voilà paysage kitoko Congo bon pays donc tala balobi toke coupe du monde mikolo biso tu ba mondialiste donc ndakomona mninga zate donc biso tu ba mondialiste donc bino batu bozana Texas et bozana États-Unis plutôt et na bamboka nyonso oyezana continent d'Amérique boza surtout les États-Unis ba congolais bokende wana pour nous soutenir ba léopard na bino et que ça la biso bien makasi ba lobe za nango foot za loisir et mais et ça la biso pe bien kitoko kotombola drapeau et yamboka et sur le plan ya foot et ça la rappelle que nos joueurs aussi et ba monana et à travers le monde pour que ba carrière na bango to ba kombo na bango to ba talent na bango ezala lisusu exploité na ba club oyo ezali lisusu élevé par rapport à la club oyo bazali donc 52 ans après donc 52 ans après donc père kutu na mère ba kuta na kutu te donc ba mutu arrive na calculer mutu na mutu azaki te donc voilà. Donc 52 ans. Donc oh 52 ans bazaki na bango. Ah tiens. 52 ans c'est belé. Waouh. Tout le monde sous mondial. Donc on a eu peu, on a libanda moko lingi peu tout exact production à la wana et ce match j'ai un visa rara, un passeport exact. Voilà. Donc tous à la wana les États-Unis to kutana ba Fabrice Ndombele to kutana ba Joachim Yelenge na États-Unis wana tokokutana na pardon Jean-Jacques Okolo tokokutana na Jean-Jacques Okolo voilà tokokutana na Jean-Jacques Okolo baza wana tokokutana na pasteur Jean-Didier Kunda baza wana donc voilà on est ensemble et Mbote Mingi et à mon papa, mon pasteur Izembo depuis Lille, mon papa et namoni apôtre Page Malosa et balobi moto na Nzambe mon papa et pasteur Izembo Mbote ebele papa et na apôtre Page Malosa depuis Lille na pesibino bambote ebele ya mingi voilà. Nous allons continuer toujours à na mission na biso. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci bandeko. Voilà bomoni et mitendi yangwana biso TV za radio te mitendi yangwana bozomona mitendi ye wana bozomona ba palais bozomona bandaku wana totiki mitendi ba grand hôtel totiki tout route nationale donc tokoti awa na ka tozo continuer toujours
awa na Kingantoko. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci na bino tubota la biso, merci na balandi nyonso bazolanda biso et ni na toko bisa bino et tozabongo awa na rocade na biso ya el ya Kingantoko oyo memaka biso Mangala et memaka biso Matumpu et memaka biso ba village wana nyonso et Batakizala Babiseka donc et oyo memaka biso ya ngone lelo to el wana to la sabino comment misala évoluer et awa pe to commis sur place et depuis to bandaki to la sabino pont ndenge évoluer et sur le plan yanzela et constate ali que nous sommes déjà dans les bons caniveaux kitoko et mabanga et ba gravier déjà boakama et to moni pe ba ko déposer le biso déjà ba bordure donc c'est-à-dire awa et étape Rolanda awa et kozala Kotimola, Babordi. Ce qui est déjà bâti Babordi, donc tu as la dernière étape où est concerné Nzela, le Kozalaraga Goudron. Donc voilà, constat, où il y a moins de sali à Nzela, donc nous sommes déjà Misala et commis presque Nasuka, ce qui concerne Nzela. Voilà, on le blague Nzela. Donc, où est Nzela? Donc, ce qui te repère ça même 70%. Donc, même 70%, batikali na 30% pour na comme la finition il y a misala. Voilà, merci beaucoup. Merci Nabino Tubota Labiso. Merci Naba Congolais, vous êtes partout dans le monde. Merci Nabino tout. Bolinaka Biso Awa, la chaîne Oyo, Topesibino, Bambo Tebele. Alors, Natiki Bino, et de découvrir le Soussou, et Rocade, et Kingantoko, et vers village Mangala. Bongo Nakozong la Bino, le Soussou. Après, merci beaucoup. Ingénieur Augustin Kaninda, le Moulouba les plus civilisés du monde. Toyoka. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Voilà, merci beaucoup. Chers internautes, awa tokomi awa tomonike koto ba bordir déjà baché bozo mona na likola bordir donc ya déjà ba placer déjà ba bordir donc c'est que wuti boye ezo ya donc na elle na biso ya droite tomoni déjà ba bordir déjà sur place et ça déjà et ba chango déjà et va couler en plutôt donc il va couler déjà va bordir na biso mais na ko kende na ngabwe na droite na ngai mais gauche na ngai nanu ba bandité
mais droite nanga déjà aborder yango, donc c'est-à-dire tozokoma biso déjà nasuka kotoyo pour que baya batiela biso makadam, voilà. Et kotoyo évolution maya ba ya peuple sur le plan construction kotoyo na moni bazana non, mais déjà kotoyo bazana non elo to mona utata ba palente wana kuna bandako wale mona eza village, donc secteur nyonso oyo toyebi te soki mpe eza déjà occupé, et mais comme si mpe ndenge na bateki te po soki batekaki yango tomona ata kutu moko yango otya tangara amena mona bandako ya kala yango wana moko, donc peut-être eza déjà vendu et si batekala yango déjà, mais bato baza kote baza na mwa retard quoi, toyebi te soki eza nini par rapport ya baplace mosusu ndeti bavillage bamangala ndenge eza na bavitesse, donc elo mpe susu rien, donc voilà, donc koto mpe susu tomoni na babandi te toyebi te eza par rapport ya place yango mpe ndenge ezali bato baokima kosomba yango to nini, donc voilà. Et mai mpe ezali awa, mai mpe ezali wana monene awa ya derrière ya bato ya derrière ya bato awa, voilà. Merci chers internautes, et to continuer toujours à découvrir et rocade na biso de Kingantoko vers village Mangala. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye, kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Demo
les sagesses avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Kwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumuleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie. Meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Nango perfectionné puisque sana makambo toboya kilobi. Dans la saliga distance. Voilà, merci beaucoup chers internautes. On continue toujours awa na rocade na biso et ya Kingantoko. Voilà, bon une place de l'accès bino, place ba bordure et bandeli. Te comme on a pe esukeli awa. Donc tu éviter liboso ceux qui te recoute à lisusu ba bordure. Voilà. Donc tozoko ba toujours awa na rocade na biso awa sko tozo kende to kesko vers village Mangala. Donc surtout mati montagne wana déjà ba singa wana ba antenne wana bozo mona déjà tout ça déjà bongo na village Mangala. Dans la concession na ngambo wana terrain na yo yaka na commentaire. Na commentaire wa bino batu wana ba parcelle koto bozana ba concession bozana ba mabele ba kolo mabele bozana ba concession ozoteka to lingo soma ba parcelle ozoteka to lingo soma vraiment et yaka na commentaire to numéro na biso ezali wana benga biso et tokopesa yo ba directif nini okoki
kosala pour que ozwa espace to pe oteka espace na yo. Voilà, merci na bino batutu bozotala biso bozolanda biso et mbote na papa Seba Bandona. Papa Seba Bandona bambote na yo ebele depuis Danemark. Papa Seba Bandona na Danemark bambote na yo ebele ya mingi ya mingi ya mingi pine. Koya koya abanga baby sango lisu bien. Voilà, merci na papa Seba Bandona depuis Danemark et topesi yo bambote belé et na pesi pe mbote na Bervelin ezala Bervelin fundu et en Berlin Bervelin fundu, voilà. Topesi yo mbote ba Briski Sombe Briski Sombe mauvais Briski Sombe depuis Paris wana moni ba Jimmy Diankalu na Lyon et na moni ba Selele Nzembela Fumuki Mbangu ba Kologarde Miding mon yaya de tous les temps un Selele Nzembela ba jeune ça la fierté il y a Bruxelles topesi yo pe bambote belé pourquoi pas il y a Dango Masoudi il y a Dango Masoudile tonto bio donc bambote ebele il y a Dango Masoudi boza telme belé et boza telme belé lelo na lobaki émission lelo et nako dédié tout le monde oyo azoyela nga na mutu même ata okenda 5 ans passé atokenda 5 ans passé 6 ans donc yakakaka soko yekaka ozwa plan donc voilà et boza tellement ebele bozo landa biso et noana nake na Mbanzangungu namoni bino ba nyonso bana ya Mbanzangungu oyo pe bozalaki na biso oyo bobengaki biso oyo bozalaki na biso basate solo depuis Mbanzangungu bambote belé et napesi Mvuluzi Mvuluzi et noko abeti kuna awa mikolo avwila asakala te sate solo et bambote belé bana Mbanzangungu nyonso ba stratégie mamelo depuis stratégie mamelo balobi depuis Brésil, voilà stratégie mamelo babi Angola Brésil mwana Mbanzangungu bambote belé boze belé et ba Claude bino tout boza wana ebele bolanda nga bamvuluzi donc napesi bino bambote ebele bino tout bozotala ngai partout bozali na dédié bino bambote na bino ebele ya mingi vraiment ko leka voilà tozokoba pe tomoni ezaka ba caniveau kaka mais mabele nde ezokuta ya mire justement ekundi caniveau donc awa tout tozokoba pe basalaka nini moko awa doseke yango mpe moto ezotraîne ma ebele awa donc basalaka nini comment dirais-je babiloko nini bacollecteur basalaka collecteur moko koto na wake namona vie eza te awa kauka esalanga ndenge esalanga akinga ntoko nde boye mama na ngai place oso batielango mayele te dega mpe aboni rozo mo ezala na gaya na biso
perfectionné plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment autoriser plus que comment. lisumu ekoma nango perfectionné Plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment autoriser ekomi autorise yaya masolo kobangolaka motema ye bato bakoma sikoyo. Voilà, merci. Tozokoba, tozomata montagne na biso et bomoni ya ngomba. Souffle mabe. Tozotambola toujours. Bino ba bolula, bolela, bosepelaka toujours na marche et vraiment topesi bino bambote belé. Et ye lisusu balobi docteur Jean-Marc Ntita, hein, balobi le docteur Jean-Marc Ntita bambote na yo ebele balobi centre médical les experts, hein, la commune à Bandalunga wana avenue Toya et babi référence station Bambole Otuniga centre médical les experts okutana docteur Jean-Marc Ntita pasteur les pasteurs bambote na ebele vraiment et toza toujours tozokoba bino ba nyonso et oyo bozo landa biso bozo tala biso na bino ba nyonso pe bobengaka biso bokomelaka biso et na dédié pe kombo na yote peut-être onyongi yaka na commentaire et au prochain numéro et na osala lisusu ba dédicace lisusu ya rappel voilà donc po yoki et benga biso pe lisusu et osala biso bien koleka donc tozo continuer bozo belé boza na Angola boza na Congo Brazzaville et boza na awa na République démocratique du Congo boza na 26 provinces hein boza na ba territoire nyonso ya Congo ya République démocratique du Congo botala biso et topesi bino bambote belé bino ba bolanda biso depuis Nkamba Jérusalem pa papa Simon Gimbangu et topesi bino pe bambote belé ba kimbangiste nyonso et topesi bino bambote belé donc à bientôt awa et fête na biso le 6 avril donc na pesi bino déjà et ba bonne fête bana papa bana kimbangiste yo pe mutu ozali molandi na biso hein olingi pe et le 6 avril trop exact production ezala bongo na 400 Nkamba ya Jérusalem hein au contenter biso au bengi biso et tokozala wana et parce que ba déplacement na biso nyonso esenga biso ka toujours baku mais biso bureau studio nyonso ezalaka toujours disponible pour la population pour les fanatiques mais c'est problème de moyens c'est un problème de moyens oyemba papa oyemba et comment c'est les fonds qui manquent les moyens hein c'est les fonds qui manquent les moyens donc et le 6 avril bana papa bana Nkamba nyonso boyebi que la fois passée tokendaka tolakisaka bino bagombe matadi hein tolakisa bino bankamba Jérusalem mais si tokota te mais bomona Nkamba bomona et bosepela et botala yango pe comme il faut vraiment émission na pe tala mara makasi bongo siko soki tokoti na kati et kotala masulo lenge nini donc yo po lingi to participer na le 6 avril vous allez vrai fan il y a trop exact production TV vous allez mutaki mangiste vous allez au Canada aux États-Unis aux en Belgique aux en France au non na lingi na zwabino en charge bokende bozwa fête ya le 6 avril et na depuis Nkamba et tout ça on a benga biso ko hésiter te et to solola et le de to ba le 2 ba le 3 et ba 4 jours ba 2 jours 3 jours etikali déjà on aura vite fait papa
toleki yango mbala moko donc benga biso soki osepeli otala ambiance wana le 6 avril omona fete wana esengo wana bakimangiste ovivre yango en direct ya 3 exa production tv benga biso et tokosolola voilà merci et message eleki merci na bino tout botala biso bana kikuiti lisusu bana bandundu abona na posa to visiter infrastructure ya sika oyo ezotongama pe tongami kuna oyo chef de l'état qui ko inaugurer babiloko ezebele tomoni ba université za kuna et batongi ya sika et namoni babiloko belebele et namoni wana et ba route ya sika voilà olingi pe et les kawa omona ngona 3 exa production tv benga biso contacter biso et kosala biso bien na lancer sous message na bana mwanda hein olingo visiter océan hein bana mwanda tout bana boma mwanda matadi surtout bana matadi olingo mona matadi olingo mona matadi et à travers cette émission et na chaîne na biso bana matadi bana mwanda bana boma hein benga biso et toko solo là toujours comme il faut il s'agit au mona ti et pas na bino il s'agit au mona na avenir na bino to mona na kokobar na bino atikala wana to mona donc benga biso et on est là voilà merci et tout ça disponible pour na mutu nyonso oyo azana biso posa azana biso bosenga et yaka ko hésiter te benga biso voilà merci et tozoko va toujours awa na rocade na biso ya Kingantoko voilà déjà awa ndio toti da ko tika Kingantoko frontière on ezaka quelque part awa déjà awa tokoti déjà village Mangala mutuka mo ezalaka balongola kango déjà tokoti déjà village Mangala donc totiki déjà village Kingantoko tokoti de grand cas mo ezalaka ba ozwango fait que n'est ah on va finir on va belle aboua quel est on va belle voilà merci beaucoup bino batu bolanda kibiso depuis Grand Hôtel hein depuis échangeur depuis Grand Hôtel tokoti toeti na pont ya Kingantoko et ti tokomi awa merci beaucoup na bino tout o bopesi biso temps bolandi biso merci na yo mutozo commenter merci na yo mutozo aimer commenter partager tindela pe baninga tindela pe bandeko bamona comment et Kinshasa na biso botika kala bokenda lolenge eza ko évoluer et makasi et bamona bino ba bozana ba parcelle koto oyebi ndeko na ya somba koto ya utami kilaya asomba koto azana terrain azana concession tindela ye amona ndenge et koto et ils ont évolué donc chers internautes merci à vous merci Nabine ingénieur koto constate zali na monika maya déjà mai ndenge ezobundisa nzela à part wana namoni eloko te donc mai donc mai kaka eza ko bundisa nzela soki mai ezowuta likolo donc il faut bakata hémorragie ya mai depuis likolo bon awa pe toza na descendre donc mai pe kokatana nango pe soki ebatie pe goudron ekatana nango donc ndenge tolakisaki bino banda Kingantoko ti awa toza kaka na même et constant oyo tosali à part moi place ya moke koto pe mais parce que nzela nyonso depuis Kingantoko eza na babordure batie maintenant bacoule te moi parti oyo tomonaki bacoule mais presque nyonso déjà batie si bacalculer déjà badéposer déjà voilà après tomoni etikali bakoprofite basala yango mpe parking basala yango arrêt plutôt donc arrêt esala bien ntango mosuku oyo lupango arécupéré lupango na ya azalaki mpe lupango ya moto ntango mosuku oyo wawa donc oyo lupango nde arécupéré wawa ko lupango déjà récupéré lupango na ye donc ndambo leta azwi ndambo batikali nango
récupérer yango. Donc abukani tamoni pe ka l'état pas sungi tikele pe ka plat. Donc tracteur pe saile musala. Mais aka assurance c'était parce que ba mayo zo uta kuna likolo zo kita. Tala ndenge ezo pasola. Donc na habité ceux qui va continuer ba kotika e pe atonga vraiment parce que kuna faut ko tia mire à soutenir parce que mayo zo uta kuna ezo pasola. Même si atongi ndako awa akokutana toujours na ba dégâts un jour. Donc faut qu'on prévenir déjà. Donc na habité ceux qui bako salango lolengini. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bolanda ki biso depuis Kingantoko et depuis gare Grand Hôtel si to komi awa to laxibino échangeur to laxibino Grand Hôtel et to laxibino pont ya Kingantoko bomoni ndenge évoluer ti to komi awa na Kingantoko et to sukisi et puis to koti village Mangala. Merci beaucoup à vous. Merci Nabino tout botali biso. Merci beaucoup Nabino tout bozolanda biso et bolandi biso. Nous continuer toujours awa et na village Nabiso maintenant il y a Mangala. Voilà, merci beaucoup et toujours koba toujours moi saganate aïe moi mon amage mutoki ba couche zobima. Donc toko koba voilà. Kongo a riche ka siko matisi de so ba tsabe ma de so mais le colis. L'isoume comme un ango perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Risque comment? L'isoume comme un ango perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Kobakolaka motema ye bato bakoma sekoluka oya lipambole yesu yakana yo vraiment bato bakoma sekoluka oya lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke lobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye, ya Yesu yakana yo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso batoto boyiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso batoto boyiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela ngolola nakamwe mingi lolenga bandimia lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Talabiso batoto boyiko tosanzambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Toudi bote mo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Lisumu ekoma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Oluka oya lipambole. Yesu yakana yo vraiment. Oluka oya lipambole. Mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission.
C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe Oyebi malamu, la trahison est une intelligence avec un ennemi. une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yaka na yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe Ce n'est que tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela nolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia ye balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie poswanene tokolaka mpona nini toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Voilà, merci beaucoup bino nyonso bozalaki wana pona kolanda émission na bino depuis tobandaki et rocade na bino na route nationale numéro 1 tolakisi bino échangère tolakisi bino Grand Hôtel tokoti Grand Hôtel toyeti na pont ya King Antoko tolakisi bino comment évolution ya pont ya
Kingantoko et puis toye tolakisi bino toleki village Mangala et toye ti tokomi awa toleki village Biseki et tokomi awa na village Kinsundi. Merci beaucoup na bino tu botala kibiso, merci beaucoup na bino tu bolanda kibiso et merci l'ingénieur Augustin Kaninda le mouluba le plus civilisé du monde au totamboli na ye et merci na ngai ami et camarade du moi na leki na bino et ya na bino papa Sano Bakadi Akuba onayaki liboso ya caméra et liboso ya béton na bino. Merci beaucoup. Tokutani au prochain numéro. Tokutani au prochain numéro kaka awa na chaîne na bino 3 Exact Production TV na émission na bino les acteurs de Kinshasa découverte. Merci beaucoup. Bye bye bye. Tokutani au prochain numéro kaka na Rocade Autokolak Sabino ba village suivant au Elandi et Tito Koma village Matupu Tito Bima et Ki Mwenza. Merci beaucoup. Bye.